Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des tout rangs, vous qui venez à Mbuji-Mayi et visitez la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur Terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur Terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. Bouyei malamu na Sara, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sara Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sara Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sara Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sara ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activer yo Sara. Sara, Bank Nabiso et Longo Nabiso Bipai Binso. Afriland First Bank, The Pack. Vous avez des difficultés à trouver un véhicule qui convient à votre budget? BeForward, avec un stock de plus de 80 000 véhicules en ligne, vous offre un large choix au prix le moins cher du marché. BeForward assure une livraison rapide et sécurisée à nos clients de la RD Congo. Il vous suffit de commander et nous chargeons du reste. Alors passez votre commande dès maintenant sur www.beforward.jp et recevez votre véhicule à la frontière la plus proche de votre région. BeForward, keep moving forward, keep smiling. Mbote na bino balandi nyonso ya Bosolo na politique officielle, ce grand programme, comme je le disais au début, na audience très populaire, ndaku mokote sans Bosolo na politique officielle. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Boza ebele, TV moko batebele, TV za radio te, même téléphone moko komi batebele parce que j'en avais vu na mon éditou quand je suis parti là-bas, na moni kaka téléphone moko me batebele bazota la yango. Merci pour Bosolo mbate, ko continuer ko ça la confiance na Bosolo na politique officielle. Bosolo TV également comme chaîne qui ne sera pas comme d'autres chaînes au Bino Boyebi qui verra le jour peut-être d'ici la fin du mois. Vous serez fixé tout au long de la semaine au Yotobandi Lelo. J'ai fait pratiquement une semaine d'absence. Nazalaki na mbokate na uti kozonga tokendaki koluka matériel ndambo etikalaki pote mosala nyonso ekoka. Ezala travail moko parfait tant que tokobanda yango bino nyonso bosepela. Lelo na tongo esengo koyebete boza ebele. Tozaki na problème technique tout à l'heure. On m'a dit qu'il y a bandaki déjà émission et puis émission bato baza nanda ko ba mona na tikali lokola ema. Ezaki ko kanga mana volonté na ngaite ezalaki snel nda sali biso mabe. Mais na pesi bande konyo so snel mbote na we akataka courant. Na pesi epe mbote. Très bien.
Sango alinga loba oui nakoloba makambo ebele lelo makambo nakoloba kosala mwa pasi. Bato musu ba kosepela na ngai, bato musu ba koboya, mais ils sont libres, je m'en fous, ils sont libres. Je vais dire des choses où ekoki ko choquer bato mais kozala pon avantage na kotia mo alcool na pota eko soit mais ko bongisa bato. Eza biloko esengeli boyeba. Bozala libre akoloba te ba pesi bango mbongo tout ça bani messieurs. Basomba ka sango te. Soko sombi sango eza lokolo bali mama na yo, mama aboti yo. OK babala ka mama te. Sango basomba ka ete. Je vous ai dit que le journaliste n'a pas d'amis, comme ça n'est infraction. Soki basombi bato, boyebi bato basombi. Soki bozalaki na preuve, bomonaki place basomba ki ba. Ça c'est votre problème. Mais sango ba mesana kana ete. Na bato balia na ngai bayebi. S'il faut tirer, on tire. Soko sali malamu to koloba yango. Je préfère rester honnête jusqu'au bout. Ngai sango basomba sango. Eza lokolo sombi nzambe, osomba sango, kosomba sango ndenge nini? Osomba sango ndenge nini? Très bien. Je vais vous donner les informations du jour tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses à dire. Gouvernement est bimité finalement. On attendait hier, mais sans succès, jusqu'à minuit. Tovandi, RTNC, Bache Banzema, Bajipson, le Tukunde, les ceux qui le Tukunde, les Tina. Ah, Mboko, Ibiko, Sakana, Nabatuna, Mboko, Ti 23h. Talaka, Moutalaka, 22h, mais à Baxi 2h à patience. Poisé, la gouvernement à minuit. Mais gouvernement peut bimiter. Très bien, on va parler, on va s'interroger par rapport à toutes ces questions ce matin. Au Katanga, Jacques Kiaboula promet de soutenir le président Tshisekedi jusqu'en 2028. Équateur, la police accuse le gouvernement d'avoir détourné ses 4 jeeps. RDC toujours, Albert Youm a attendu à Kananga pour créer une classe intermédiaire des nouveaux riches. Sud Ubangi, des transporteurs routiers protestent contre la multiplicité des barrières. Assemblée nationale, une plénière prévue ce mardi pour examiner notamment la loi Lutundula sur la réforme de la CNI. Tanganyika, AFDC Abati saisit la cour d'appel pour obtenir l'invalidation des mandats des 2 députés qui n'ont pas adhéré à l'Union sacrée. Est-ce que vous comprenez ça? Des députés qui ont refusé d'adhérer à l'Union sacrée ont saisi la cour d'appel pour invalider le mandat na bango. C'est une démocratie où il y a une dictature. Béni, les manifestations anti-MONUSCO prolongées d'une semaine à Oisha. Je suis en train de m'apprêter pour venir participer à cette marche. Il faut que j'arrive à Béni. Je suis convaincu, il faut que Béni pour participer également à la marche. J'aimerais vraiment être à Béni et participer à la marche. Je veux vraiment être là. Priez beaucoup pour moi. Je le crois. Dieu va me protéger. Priez beaucoup pour moi. Je vais partir. Je vais aller assister des amis. Et puis je vais revenir. Si Dieu nous prête vie. Ce qui je partirai. C'est que le travail est terminé. Gouvernement Lukonde. Un si long attente. Il est loisalité. Nerombungu a mal fini qu'il change son comportement où il est parti. C'est Gentini Ngobila qui a déclaré ça. J'ai la vidéo avec moi. Lelo na tongo bon mon messano boyebi que politique na biso eza différent la ba politique au bino bolandaka. O eza politique moto benga ngo service traiteur, nous prenons tout. Gouvernement est limité. Guerre ezali na est. Couvre-feu za ko continuer. Na koloba mingi te. Bozela tango na ko sala mise au point. J'ai l'honneur et considération. Pour la toute première fois, je veux le recevoir. On s'est vu à plusieurs fois, surtout pendant la campagne électorale de 2018, alors que Nzembo Naeza parmi Nzembo et contribué à qui est belé pour l'évolution et à bosser dans la politique. Ça, je dois être reconnaissant vis-à-vis de l'artiste. Et aujourd'hui, l'artiste musicien dérange. Alors, au déranger, il y a intérêt, il y a égoïste, il y a mesquin, il y a mibi. Il faut zalaka muibi po linga artiste il faut zalaka muibi po boya IGF. Donc na bato mususu soko yini même lola ekomi contre yo. Ezalo kola artiste yo, ezalo kola IGF, soko yini IGF, mana lola na ba wei baza contre yo. Po mutazo benganelo muibi soko zo linga yete soko lingi yete. Il s'agit de Alech. Babenga yemingi mwana nzambe. Je ne sais pas si c'est un frère. De son vrai nom, Alain Chirouissa. Il est artiste musicien, rappeur engagé, auteur-compositeur congolais, originaire de la ville de Kisangani. La présenté au bien.
Bien, wana essentiel. Mbote na bandeko balanda émission bandeko balanda Papa Sango. Ouais. Et ça lui plaisir makasi. Pour la première fois, je participé. Ouais, pour la première fois déjà dans plateau yo équipe à Muneneza en tout cas merci beaucoup. Et puis na sepeli makasi na reconnaissance et pas un biso ba congolais ming za so kufi hein. Nde bache ba photo na Facebook que voilà azara mutu moko bien banzemne bana sala biso bien et tout ça. Mais entendre une aussi éminente personnalité, il y a monde nabiso, il y a Congo, parce que le Congo ne peut pas conjuguer, ne peut pas composer sans toi, qui a besoin reconnaître bienfait à Banzembu Tosala. En tout cas, ils ont honneur makasi et tous espérer que Misala nabiso ezo botambuma. En tout cas, tous espérer. Et puis, netika olobaki, phrasement olobaki, on a bien que Nzambe soit permettre au Kende à l'occasion, c'est que Moussala na yo et Sili, mission na yo et Sili. Donc, il y a un destin, ils ont joué, on fait ce qu'on a à faire. Très bien. Pour la première fois d'abord, comme je disais, aux autres participants à Bossolo. D'abord, impression na yo pour Bossolo la politique. Ils allons, soza muto, mais ça n'a pas plateau à minen était aux allants intimider Makasi parce que c'est une grande équipe. Et bien, dans la grande équipe, ils ont généré qui était, ils ont bouti quelque part, ba bureau bien, ba porte, ils ont ba code, ba caméra, ils ont ébélé, tout ça. Bon, bref, c'est quand même une très très bonne impression. Et puis là, on a c'est que mingi ba sérieux ya boy. Tout le monde a encore place français l'obamaka mingi. Mais Dieu merci, oza ba sérieux ya ba chaîne ya minene, mais nakati ya lingala pour nous permettre mutu nyonso ata oazwa chance ya okende classe à comprendre. En tout cas, communiquer la lingala ozo monango eza manque à considération, valeur ou bien humiliation. Menga il y a 4 ans na décida ko tika kokoma banzemu na français pour na koma na lingala. Il y a 4 ans, on a bandi à peine kokoma na lingala il y a 4 ans et l'eau on permettre ngana kota na mitema ba congolais parce que kala ezalaka oui tango kenebeta ba concert na poto ba koyoka yo ba ko sentir bozindo ya malobozolo bana pertinence il y a ba problème ozo soulever mais awa e bana ole kanetika moi banzadi banda siko to décida que bon OK toyemba banzemu na biso po ata era vita imana na stade des martyrs batu ba yemba banzemu na biso banda wana pena c'est bon donc toi ba congolais ozana lolendo akoloba lingala sana na lingala na Kiswahili na Chiluba na Kikongo mina sema yote très bien na sepeli mingi batu ebele baloba ba artiste batanga raté surtout ba artiste musicien surtout pas na biso malheureusement Par ici, peut-être Bamonio pour la toute première fois. Ça, il faut te bango que on est obligé à communiquer même à combien de fois tu as salaire. Est-ce que tu as un parcours politique, ce que vous avez parcours académique et puis artistique? Bon, tout un parcours académique, c'est que nga kotanga à part kotanga neti mutunyo so naza na ba université misu babenga ngo master 2. Et place Missou Babenga en bac plus 5, place Missou Babenga en licence, na licencié na économie monétaire internationale. Pena parmi ba keynésien, il y a solo, il y a Kati, basala économie, de quoi je parle. Et puis na zoapé expertise en civic engagement, engagement civique, ça veut dire comment ça en sorte que bas citoyen bas responsabilité il y a communauté na bango sur tous les plans. Ça cours mobimba aujourd'hui. Et ça formation mobimba qui peut être 2 ans à 3 ans. On a ça on a Tulane University na Nouvelle-Orléans aux États-Unis. Voilà. En bref, na kosuka wana ba formation za belé na kotape ba formation mais on a ba autorité politique et belé en beaucoup mais je préfère me limiter à ça. Dans la classe na bino na kata formation. Oui, toza ba collègues. Ouais. Mais elo comme isanga par exemple lelo c'est que na internet na annoncé que na Zoya na invité à Papa Sango. Ba commentaire mingi bon na des gens ba commentaire mingi ezaki ya liboso. Mais et pendant biso courant zate to sande ni poto landa wanza catégorie ya liboso ya ba commentaire ya ngona réitérer pe bambote na ba agent ya SNEL bosa musa kitoko makasi merci beaucoup et puis ya mi balé ezaki
mais yo musicien ozobangate on les a plateau politique bako piéger yo batelambanga tout ça parce que biso toi musicien to mesana bato nzela bazaya mona ba langage moko ngana bisi bon basala politique la plupart baba masananga baba vieux nanga et puis en termes il y a quotient intellectuel en termes il y a bagage na mona elo ba lekinga na ngote. Et ça juste que toponi ba métier différent, on a pona musique, on ba pona politique. Voilà. Bien qu'il y a bango, na bien métier hein, parce qu'en principe politique il faut la carrière aux osuka. Ce que comme métier c'est que comme mabe. Très bien. Ouais, ce que comme métier comme mabe mais mingi a pas na biso to mingi na bato ba na métier politique la vie na bango. Voilà. Ya moni bako ko longwate. Cop gagne-pain. Alors qu'en principe politique d'après classe on atangeli na Tulane University politique eza mingi kozwa tango na yo kozwa bomoto na yo na maele na yo kotia yango na disposition ya communauté. Voilà. C'est pas le cas avec chez nous. Voilà. Alors yo moko politicien place aux ali sala introspection mi tuna magambo ya zolo ba yo za na ngambo nini. Oza na ngambo ya bato ba mi pesi mbeka pona mboka to za coopérant. Oyaka awa pona lo chocho ebele ozolanda nga ti ozolanda pe kuto seki obi andeni abi ke tewa miibi ozolanda nga na ndaku pe o comprendre ke balobeli ndenge et puis ezosala pasi parcours musical olobi yango te parcours musical naza musicien na bani musique il y a 19 ans parce que toi en 2021 lelo il y a 19 ans na bani musique nanga na Kisangani na centre culturel français à l'époque à Fraza. Et puis Naza mutuna évolué mingi na milieu ya ba institut français hein moi ba structure ezaka sérieuse et dakaba artiste malheureusement pour na biso na bikutu une fois directeur moko ya institut français awa aibsanga lobby allez chemin à un moment il faut savoir que nous ne sommes pas le ministère de la culture bis de la RDC et le roi sala nga pasi mais yaya so mona batu bana mikia ba 5 ans ba osenga mbongo na nzela izapo na bandaku na bango moyen zate na ndaku liwaka ndeza soki biso pe to koma ko kende mingi ba musicien ba préféraka akoma ta neti entre guillemets moi bado ya kofite hein bado ya nzela akoma ta neti bado atrenaka na centre culturel français, dans l'institut français où il y a biso Al de la Gombe ou bien ailleurs, c'est parce qu'au fait, en tant que musicien, en tant qu'artiste, mboka na biso moko ezo sale la biso et l'autre côté. Ya on te préféré le to kufa, ermo to kena formation, to keli atay pas ba voisin. Donc voilà, naza mutu na bani na milieu na mingi yango pesa yenga pe opportunité ya ko sala ba tournée internationale mingi na beta ba concert mingi libanda ya Congo, libanda ya Afrique, libanda pe ya Europe, j'ai presque fait le tour du monde avec ma musique. Mais ndé na loba na début à partir de 2017 ndé na préféré siko discours nanga ezala centré mingi kakate à propos du petit peuple, mais aussi au petit peuple, adressé au petit peuple. Justement, c'est ce dollar que nous avons sa base, tout créer fondement par rapport à ça. Les musiciens congolais en général, ils ont reproché la public, surtout pendant le régime de Kabila. Diaspora a intensifié le combat. Telle enseigne qui a boina d'artistes et bêta, parce que l'artiste n'a biso mingi face à la souffrance et à la population, batika la qui est indifférent. Moto aliété à la linzala, ça n'a pas se babengani mona nae, mais nzembo zo embelaye, ozo rappeler misala mbetu me na balabala. Batubele bazaki choqué na eloko wana. Jusqu'à ce que ba combattant bazui décision. Tokoki ko critiquer décision à ba combattant, mais face à la souffrance ezalaki pendant période ya Kabila. Ba guerre ba tuerie na est. La situation ne changeait pas. Batebele ba supporter qui yangote ba combattant ba zoki position. Mais pendant Kabila, pendant Tshisekedi également aujourd'hui, on levait option ya ko yemba kaka ba chanson ou ezali traîne politique, interpellation, engagement. Pourquoi avoir choisi alors que ma chanson est interpellation, même en termes à côté comme bien engagement interpellation.
Il n'y a pas d'action sans intérêt. Survie na yo ezali oyo loni yango ifozo. Or que ba oya ba bassin, ba oya ba tolo ya batu, ba oya ba bêtise nyonso wana, nde buzoba wana. Batu baza ko kote la en ligne, baza ko somba pe baza ko tala. Pourquoi avoir choisi le combat, rang politique na yo, orientation na yo, etikalaka na contexte wana. Ils ont justifié formation ou ils ont révolte. Bon, il faut dire que na koli certainement pas neti bande kona misuba musicien. Ça veut dire très peu so tali bien ba artiste o bauta libanda ya kin. Ngana koli na kisangani na bien na bandi carrière na ngana kisangani. Et pour na batu na sûr que la plupart il y a audience na biso ya bosolo na politique, c'est des gens qui sont très informés sur la situation politique. Ngana koli na contexte moko ezaki hardcore makasi. Ça veut dire hardcore ezapena en termes ya bitumba. Nabi que kin awa par exemple bitumba makasi ou batu ba mona eza ya monsieur Bembana, monsieur Kabila na année 2005 ou 2006. Par contre nga biso to mona bitumba tellement mingi que to comment ko compter nombre ya bitumba en fonction de la durée nango. Na mona guerre il y a 1 jour, na mona guerre il y a 3 jours, na mona guerre il y a 6 jours. Ba rébellion mike kutu masasi kobeta na ville nga nazokola ezayelo mo ya normal. Sans ya AK-47 biso to bana ki mango soute passé ezaki quotidien na biso. Na quartier nga na bana ko vanda. Quartier wana ezalaka cible soki batu baye ko occuper ville. Batu baye bien plateau boyoma. Na vanda na mikonzi nyoso la plupart ya mikonzi. Na vanda bango na quartier moko. Eza quartier où, par exemple le gouverneur a vandara toujours na vice-gouverneur. Ba chef ya armée nazako na ba kombo nazobo ndeka kotanga mais banozobanga mamu. Naza bon, eza sensible. Tamusu mutana qui porter plainte pour notangi komonanga. Tu vois? Les citations, mais citation les bon, voilà, bango nyoso baebi que par exemple le général Ami Sitango fort a ebi bien abana vanda na 7e avenue na plateau, ngana bana vanda na 6e avenue na plateau. Je traînais même avec ces militaires. Monsieur Jean-Pierre Rondekane, abana vana na avenue Kinshasa, batu baebi nani kisangani bien, ils savent de quoi je parle. Ngana vana na 6e. Ezalaka nzela na ngai ya chaque jour ya koleka pona okende collège Maele. Na otange le nombre ya ba fois na betama ba mbatate na nzela na po et pas ba militaire parce que ba chaki singa mo baladi si on rana c'est hein ba cheka singa wana za barrière. Mais en fait des aika barrière ya koluka makam. Soko yo monité degré ba mbata okolia biso tokoya victime na autre. Donc nous on a grandi dans un contexte qui nous a marqué. Et ça juste que mboka na biso yo ba suivi psychique par exemple tout le monde en ngoka neti ba G, tout le monde en etika waneza biloko mindele et tout. Comment un garçon, un ado, un jeune adolescent de 15 ans a okobeta masasi azo ou ta classe alati bleu blanc okolobate ko mona qui était okolobate ko eba été kaza mona classe na début le 5 juin 2000 eza histoire oyo na ko rappelaka yango toujours et toujours. Pourquoi? Parce que problème na biso moko na mboko oyo eza que toza on dirait peuple ya ba amnésique ngana okosa mabelelo awa na kin na kena Lubumbashi copie vide casier judiciaire zongi vierge. On est ce genre de pays là, on est ce genre de peuple. Alors nga mission nanga c'est une vocation, c'est de revenir, de ramener les gens à la raison, de les questionner. Naza nanga Bible était yoku toza sango nga na sango te, naza na ba défaut nanga. Mais une chose est sûre, c'est que nazwa moi particularité ya kozala sensible na souffrance ya moi ba atrocité ozalaki témoin nango. Parce que nzela wana na leka. Je me rappelle na bete la bino anecdote moko tokena kola na Zamba. Na 2002, 14 mai 2002, il y a eu à Kisangani ce qu'on a appelé la guerre de 1 jour. Ezala ba jeune, il y a commune moko communement chaude, Mangobo. Mangobo zaneti matete ya Kinshasa.
ba jeune ya mangobo ba facha, pourquoi parce que armée rwandaise et comment ekomone la biso mingi na kati ya ville, tu ne pouvais pas dire mot. Ba facha, ils ont décidé de se battre. Ba zoa ville, ba récupérer ville pendant quelques heures. Et au passage, ba bomaka quelques militaires rwandais. Na pourquoi renfort ya ba souka na 7 km à Kisangani après ba bataillon ya armée rwandaise et Koti. Ils sont venus, ils ont récupéré la ville. Bah récupérer kaka ville. Quand ils ont récupéré la ville, règlement de compte et bandit. Bah kena na mangobo, bah banako pour chasser, bazoko tana banda. Tout jeune garçon. So ba kanyo ou les kani. Et on a découvert plus tard ce qui s'était passé, c'est que baboma ba jeune wana, ba fongoli ba ma bomo, ba che mabanga na kati ba boki ba on a rivière Chopo. Ba jeune ya mangobo mingi ba kima ba mata na quartier na biso, ba côté na biso na plateau boyoma. Ba mati armée rwandaise et huile solo wana. Et ils ont commencé à poursuivre les jeunes dans nos quartiers. Biso tout. Parce qu'au fait, quand ils rentrent et qu'ils te prennent, c'est la mort assurée. Siko, moi na muke erwana 2002, j'avais 17 ans. Na komi na ko majeur te, naza enfant. Yebsa moi na oya kolin na ba contexte ndengona. Azana deux options. Soit yépe a commis extrémiste, soit a eu conscience yamakasi et puis a comment attirer attention yabande konaye sur les dangers de où peut nous conduire la politique ou les décisions politiques. En plus, il ne faut pas au ça. Ba papa, politique et salema pona batu. Mutu nyonso aza na droit ya kosala politique. Kasi kosala politique yango elingo lo bate kaka ozala acteur politique actif. Oza citoyen. Déjà moi na citoyenneté eza politique. Parce qu'au fait oza na ba droit, oza pe na ba devoir envers communauté na yo. Et devoir na yo par exemple, ceux qui n'ont pas de pouvoir, ils ont devoir ya kobenga police. Ceux qui n'ont pas participé, en assistance en personne en danger. Et ça, c'est répréhensible par la loi. Donc, ceux qui ont lobby, makamu ya politique et comme te yo politique tike la politicien. Mais tant on a son carte d'artiste. Carte d'artiste on a son na ministère il y a culture et art. Carte d'artiste c'est de la politique. Quand le chef de l'État ou un éminent membre du gouvernement a lobby par exemple, ok, tozana fond moko pour na ba artiste, venez on va réfléchir sur ce qu'on peut faire. L'isomora 2 millions de dollars et bétama il y a quelques années. Siko nga musicien na loba non moi je suis à politique mais ce qui est commis 2 millions de dollars et ça na mesa na kei des places na trouva que okoki ko ça la politique activité na ndenge ba makambo za ko sala mais il faut participer à chaque décision mais aussi il faut savoir que il y a des gens qui ce n'est interdit à personne. Toi na ba médecin ba ministre tozana kutu tozana mutu moko bana ko tindika pusu na Kisangani, Azaka honorable à l'époque, député national, ex-honorable Awenze. Honorable Awenze, numéro 48. Mais à comment célèbre point pour y abana kotindi kapusu na IAT na Kisangani, à comment député national. Bon, je suis musicien, le Roland de Konanga, Lexus a décidé na et à comment politicien. Nga 2 fois na mona ate point nini batu ba kondana kaye. Très bien. Voilà. On va revenir avec Alèche, batebele ba ebiye na kombo ba msusu bazo bosana. Biloko boye bo monate. Anzala boye bo monate. Là Kabila avait chaud à l'époque, Kabila fut président de la République. Kimbuta ba fulu na ville, je me rappelle Sayo zalaka na Solomoko okenda kume oloti solo. Kimbuta fut gouverneur ya ville à l'époque. Shadari candidat Félix Tshisekedi aujourd'hui président de la République également candidat. Cette chanson est ça la rage dans la campagne électorale.
Mais avant que nous prenions cette chanson-là, pour les extraits, il faut se rappeler, peut-être me décortiquer, avant tout kota na oya ndenga mabete. Pour moi, on a place problème ezali. Na ndenge ya mabete. Ndenge sango azolo ba pele lo azolo ba na ndenga mabete. Na lingena tuna mwa mituna, mais na ndenga mabete. Ngape na ngena tuna. Couvre-feu. Couvre-feu. Moto atia yango na mboka oyo, mokonzi ya mboka. Couvre-feu. Ça dit biso ba journaliste. Bato à IDPS, bato à la Mouka, bato à PPRD. Finalement, peuple congolais en général. Nous n'avons qu'un seul chef d'État, de l'État, c'est Félix Tshisekedi. Mokonzi alobi couvre-feu. Yo kote le mila yo nani. Ba commandant, nyonso baza ba commandant ya commissaire provincial au baza na ba province, bazu ba disposition pour na ko exécuter la décision prise par le chef de l'État. Couvre-feu zali 21h kota na ndako. Chaque soir, est-ce que bana ici bakoti, kasongo tala bana bakoti 21h toza kolala. Na uti Dubai, nazongaki samedi. Naza koleka. Ngai moko babeteli nga lisolo te. Na ye na bureau na Sisi Musala, na zui information que na venu à justice fait ezali. Des dossiers à la justice. Chef de l'État, nalingi o mingi. Nalingi o mingi, nalingi o mingi. Je pense que nalingi o mingi kolega bato ebele bazolo bana TV. Nalingi o mingi. Ba collaborateur na yo ebele. Ba collaborateur na yo ebele. Bazo chayo aneto. Bakamna lobia wa, mokonzi mboka o comprendre bato a service pe ba yepi. Bazo chayo aneto. Pour affaiblir le chef de l'État, PC est qualificatif. Ma fille va se marier, non? J'aimerais à ce que tu sois quand même son parrain. Comme parrain à chef de l'État. Il y a collaborateur. Mon fils aura son baptême. Je pense que le dimanche prochain, je souhaiterais à ce que tu sois le parrain de mon fils. Chef de l'État commis parrain. Finalement, le chef de l'État est affaibli. Tata naye, aza collaborateur nangai, moana, ngam to la simba baonga parrain. Même ata yibi soki tata na bango na ko sanctionner bana bakoya koloba. Nous devons protéger Félix Tshisekedi qui reste une bénédiction pour ce pays. L'opposition a fait 37 ans à pouvoir. On pleurnichait de nuit et jour. Quand est-ce le changement est goya? L'espoir de tout un peuple après 37 ans. IDP s'ajoute à pouvoir. Félix Tshisekedi a dit la moine autoboti na césarienne. Pour ça la masse sécurité. Na beni bazolu ka président pour na 10 minutes na beni 10 minutes ba mona ye moi na moto 10 minutes vous allez prendre le président pour nous passer une invitation accueillir kuna la Sacré-Cœur à que assister à ba mariage boye ko me na biloko na bino messieurs comme ça des infractions ce qui bino moko batu botie loi to komi 23h bozali banda bongo biso. Et si to kabola bino bozora ba jeep biso tozora moustiquaire imprégné si to comprendre bino na ba jeep biso ba moustiquaire vaccin biso tozo mais jeep yozo. Et vous n'avez pas honte. L'autorité de l'État commence par vous-même. Bozui décision bino ba kondi général Kasongo, comment vous pouvez admettre toza à 23h batbaza à la libanda batbazo la laté ba voisin bazo se plaindre ils m'ont appelé. Moi-même j'étais là de passage pour vérifier cette information. Mon Dieu, Naza Wapi. Branham disait, Branham, le prophète du temps de la fin, il disait ceci: je préfère avoir un prédicateur qui vit sa propre prédication, qui peut me prêcher en lingala, en tutubant un mauvais français, mais il vit sa propre prédication, que d'avoir un prédicateur éloquent, mais un hypocrite. Couvre-feu, ezalaka to ezalaka te. Soki ezalaka, nani esengeli abanano koto sayango. Je vais terminer par ici, avant de prendre cette transition d'Alèche, où il Sabino idée pour Toko Talanzembo. Finalement, ça, je m'adresse au peuple congolais en général, mais plus particulièrement à combattant à IDPS. Israël Olobeli combattant à IDPS. Oui, messieurs, je m'adresse aux combattants de l'IDPS.
Pasteur Gili, Fongola Matoyi. Pasteur Nani, président Jules, Boyoka, Onazolo Belabato IDPS. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je vais parler de l'UDPS. Face à président de la République, Félix Tshisekedi, nous avons la catégorie à Batu, catégorie à électeurs, Oyo, bazo constituer population en général. Na subdivisé en un groupe. Yoka Mamnazolo. Le chef de l'État est unique, Yemoko, Félix Tshisekedi. Mais face à lui, il y a un groupe à Batu. Groupe ya liboso ya Batu. Nazo pesa na ba caractéristique na ba. Groupe ya liboso ezali UDPS. UDPS bapona chef de l'État T. C'est-à-dire ils ont été je n'ai pas choisi ma nationalité, j'ai été imposé. Ma nationalité m'a été imposée. C'est-à-dire ils ont naturel UDPS a pour chef de l'État na maponomi parce que azali mwana na ye leader na bango. L'IDPS n'a pas fait un mauvais choix. IDPS andima Félix Tshisekedi a accompagné ye tia memaye na pouvoir. Félicitations à l'UDPS d'avoir accompagné le chef de l'État comme il a pouvoir place aux alliés. L'UDPS a une mission d'accompagner le chef de l'État. Vous n'avez pas la mission de critiquer le chef de l'État et ses collaborateurs. Jamais, c'est faux. Vous avez la mission, il y a quoi accompagner le chef. IDPS, même ceux qui président Zamalam, les collaborateurs ne bazamabe, bino et talibinoté. Vous allez accompagner ces pouvoirs jusqu'à la fin. Vous avez commandé un plat dans un restaurant, vous devez manger le plat tel que ça se présente. Le chef de l'État, les collaborateurs n'ont pas expression et volonté à chef de l'État. Quoi que le chef a bien, mais rien n'a chef, n'a batounaï, UDPS. Vous êtes obligés d'accompagner ces gens. Combattant Fungola Matoyi, ceux qui ont moni moutou. Ndenge bozaka na parlement debout. Bon monika ka moutou abandi ko critiquer chef de l'État. Toi atiki chef de l'État zo critiquer ba collaborateur à chef, aza infiltré, naza na information aza infiltré. Vous ne pouvez pas. Maman na yo akeko bala tata mususu. Yo lobi hôtel aligné tata wana te. Est-ce que choix ne zo dépendre na yo? Ba collaborateur baza expression à volonté à chef. Soko condamner chef T, au condamné ba collaborateur, c'est que vous frappez chef indirectement. IDPS Fongola Matoyi ben filtré bazala kati. Bino boko critiquer pouvoir au T 2023. C'est ça pouvoir à malam. Fatia sala mabe sala malam. Bino boko mona ngoka positif. Gardez bande IDPS, gardez bande. Kobimate gardez bande. Première catégorie. Deuxième catégorie à Batu. Ezali ba allié à IDPS. Ezali Batoyo. Selon Bango, ils ont aidé le chef de l'État alors qu'il n'était pas encore président de la République. Ils ont été avec lui à l'IDPS, il y a Bango, selon Bango. Parce que na poto selon Bango. Lelo batondi ebele awo. Batouana baza la caractéristique moko. Baye ko zwa récompense ya soutien au Bango basala na chef de l'État. Au kopeksa Bango te c'est leur droit. Même ceux qui yo ba check yo place wana ko lobaka to bundaki mangeteli, masango e hotel. Ils ont caractéristique na Bango. Troisième catégorie à Batu. Et ça li catégorie ya bato yo balingaka na bango Félix Tshisekedi te mais babayaka nde Kabila. Ba sepelaka suna Kabila te mais balingi pe Félix te. Tango Félix Tshisekedi a lobby discours bayoki ba na komi intéressé. A lobby ka kosilisa guerre na Beni. A lobby ke akolongola go pass. A kokitsa passeport. À couper sa gratuité, les peuples à d'abord. Na mona nanga batu, mais na koyi ko croire na moto. Troisième catégorie à batu ba croire na chef de l'État, batu modèle wana. Batu wana baza na caractéristique mususu e kokani na we ya IDPS te. E kokani pe na bali ya IDPS te. Bango baza na caractéristique ya ko évaluer. À chaque pas bango bazo évaluer na cahier. Chef alobaki na biso, il est président de la République alobaki ka okitsa go pass. Est-ce que go pass Ekiti? Te Ekiti na noté. Alobaki na biso akotia passeport Ekiti, oui passeport Ekiti. Alobaki akotia train à Mweneditu, est-ce que train ye? Oui train ye. Alobaki akovanda na Beni, est-ce que vandi na Beni? Non, vandi na Beni. Kopekisa bato wana ba évaluer te, c'est de leur droit. Ba futi bango mbongo pa ya mutu te po ba critiquer. Ils évaluent, c'est de leur droit. Un peu de respect. Bon garder bande. Mutu ramta garder bande. Quatrième groupe. Et ça, bato à la mouka. Na bato à FCC. Baza la comportement bundu ya Congo. Ba kondimate.
nyonso Félix Tshisekedi akosala ta obandi kopesa bato batina ndaku yo moko président ozo le kopesa bakondima yo te. Eza 4e catégorie ya bato. 5e catégorie za ya bato yo mboke bonge bongate kimia ezalaka baba yeba chupa. Bazala na ba boîte ndule betaka baluka na bango vina bango eza normal. Eza 5e catégorie. 6e catégorie za na bato bazo observer. Batika ki Kabila bakoti union sacrée na bentéré na bango baluka ba protéger. Si tout va bien ils vont rester. Si rien ne marche ils vont sortir. 6 catégories. Yom tozola nanga na tongo za na catégorie nini? Oza na catégorie ya IDPS. So oza na catégorie ya IDPS ko critiquer chef de l'état te, ko critiquer ba conseiller te garder bande. So ki o meki ko critiquer bango oza infiltré. To ko dénoncer na IDPS. 2e catégorie o kabela ka président na kala, oye poison selo mbongo na yo, bando koma conseiller musalo yelaka yangwana oza wapi. 3e catégorie. So oza na catégorie ya bato ba croaka chef de l'état na vision. Oza na droit ko critiquer ye, oza pe na droit ko évaluer ye. Parce que promesse a fait ça kayo, il faut être compatible na makambo azo sala. Mobali alaka ko memo na Dubai. Akomo keno na Congo central. O tunete onzela nini? Précieux sakana na nzoto, molimo ko simba te. Biloka boye ba omona te. Cette pause et puis on se retrouve après. L'entreprise Terra Trading Distribution, distributeur exclusif de produits de la brasserie Namibia Brewery Limited, une brasserie namibienne fondée en 1920, vient de mettre sur le marché congolais une nouvelle marque de bière appelée Windhoek. Cette bière est brassée conformément à la stricte loi de la pureté de 1561. Elle contient une qualité parfaite et existe depuis près de 100 ans. Le lancement officiel de cette marque a eu lieu ce week-end à Kinshasa en présence de plusieurs personnalités congolaises et étrangères, dont le représentant du chef de l'État, de ministres, le représentant du gouverneur de la ville de Kinshasa et de l'ambassadeur de la République de Namibie en RDC, ainsi que du directeur général de Terra Trading Distribution et qui a procédé à la coupure du ruban symbolique. Dans son mot des circonstances, le directeur général de Terra Trading Distribution, Hervé Mouté Samuel, a salué l'engagement des autorités de la RDC visant à faciliter la tâche à Terra Trading Distribution à s'installer dans le pays pour distribuer cette bière qui s'inscrit dans le cadre de l'entrepreneuriat de jeunes, vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, et demande à la population quinoise en particulier et congolaise en général de consommer Windhoek car elle est légère. Nous amenons pas seulement la bière, mais nous amenons aussi l'emploi pour la population congolaise. Et avec la qualité de la bière, vous ne serez pas déçus. C'est une qualité meilleure. Donc Windhoek ba kaka. Donc yango na yango ye ba quinois, ba katangé partout na Congo. Ba mela bango moko ba opesanga raison. Quelques participants à cette cérémonie ont salué cette initiative de Terra Trading Distribution avec sa bière Windhoek qui vient de donner de l'emploi à la jeunesse congolaise. Par bière bozomona to ba masanga mususu boye ba ete ezelo ko moke ko pesa misala parce que ça c'est très important. Donc na nyonso ko sala manamboka na biso mikolo photo tangaka eza ko pesa biso misala boni. Donc na koloba susu na lingala Windhoek mebanda. Tozoluka misala biso ba jeune otoza maele to okende kuna ba opeza na force okende komema bilo kuna to komema. Donc c'est important aujourd'hui que ba bière aboye ba kisama. Omeli yango ezali bière légère, omeli yango ezali bière moko nouvelle oyo ko rompre avec le passé. Signalons que la bière Windhoek sera vendue dans 5 provinces pilotes dont le Tanganyika, le Haut-Katanga, Kinshasa, le Nord et le Sud Kivu. Très bien, très bien. On est de retour. Alech, Biloko Abotozo Monate. C'était quoi l'inspiration? C'était quoi le message essentiel? Tu visais qui exactement? C'était chanson patriotique Moro Sourdoyer? Au fait, je visais qui n'a pas la question là, visa Moutouté. N'a sûr que Naloba on a un plateau télévisé belé. N'a rôle n'a ezaka ya la vérité ko tchango likolo amesa. Sosiko yo o ki vérité solo. C'est que yo muto a un problème. Et pour vérité, ils allaient en soloté. Voilà. Et puis, vérité, ils allaient ming elongi mabe. Mais kopakola maquillage te et vandara nenge zawana. Biso préfère vérité nengwana. O te make-up, mascara, te biso linga ngote. Vérité, ils elongi mabe. Tikaye ndimaye na elongi ne mabe wana. Posa na kimia na vie. Donc, biso en tant que musicien. Tozala ermo ba haut-parleur hein toi ba haut-parleur toujours ka ba plainte pour ngana na chance
ya kokota ka ba plateau prestigieux ya boye lobi pe kokama te okuta na boulevard na okopena na masa na ba shege. Donc ngana na chance ya komataka ba strate nyonso ya société. Alors deux fois nazwaka ba inquiétude ya batu, ya population et tout ça. Nabi ke so na beti yango na ndule koyokana. Po congolais so pese livre mingi ako tika ona ndako me otanga honte. Nako kabelo livre lelo. Après 2 ans na ozonga na tuni papa Israël boni nani résumé à livre là. Ote obi mikolo ne ba problème mbule beta ki ma etondi livre na okausango na nous tout ça. Mais soki na pe CD okoyokango. Dans 2 heures na ko bengo na tuni ndula na oka te ndula na lelia o mabe. Du coup na zwaka ba ekolela ya batu na ochango na kati ya son. Pona yike son pe etambolaka. La preuve, donc c'est un peu ça. Et c'est ça qui nous est soudoyé. Jean Bafouta Ngambongo, pona yembango. Banana bandati lelo. La seule fois où Bafouta Ngambongo pona collaborer na batu, c'est l'État congolais de Fouta Kinga. Pour que na sala remix ya nzembo yo pona sensibiliser bandeko contre le coronavirus. Et wana na profiter na pia vu dans Jolino Makelele n'a pas embote et puis n'a remercié n'a combo y a population, tu vois, c'était la seule fois. Mais oh yo ya boy nga ba futa ngate. Qu'est-ce que tu n'as pas en fait nzembo nyonso ezalaka na soubassement nango. Peut-être na nzembo za na temps moulaye ya ko expliquer ba raison o ezotinda yo yembelo wote. Mais je vous donne cette occasion. Par exemple na temps Kabila vers la fin au Bimisi Nzembo, je pense qu'ils arrivent en 2018. Le constat était quoi? Pour le Bakebilo Kabobozo Monate, c'était quoi le constat? Naïra Kabila. Le constat était que pour la batu baebi zoologie et ana nyamamo babenga ki Autriche. Autriche aza munene, aza imposant, aza na mbangu. Autriche ako bomayo na coup de sabot. Mais soit moni danger zoya elekelié azwaka mutu akoti ngo na se mabele babenga en politique de l'Autriche. Constat ya liboso ezaki que kanda nazai na kanda ya omona que makamu nyonso ezo simbate na mboka. En tout cas près de 95% ya makamu esimbate. Mais soko landi bateau bazalaka sous les projecteurs olandi plateau ya minene ya boye place batu bayaka mingi na ba veste na ba français rouge bordeaux. Au gros on dirait tout va bien. Non mais vous savez, non mais monsieur, bazana ba français na bango moko o ego bulese o ke mboka, en tout cas mboka za nango bien. Mais biso bato vivaka awa. Ko kemba tozo kemba. On dirait tous en mututa à l'obéla biso. Na pe na bayaya na monango ya musique oyo bana célébrité kolekanga. Mais bango mingi ezaka chéri salaboé, chéri boy. C'est vrai na français balobaka il faut de tout pour faire un monde. Mais yaya to vanda te 40 ans tozo yemba kaka chéri salanga boy, chéri vandela boy, chéri lekisa boy alors que koto toyebi lokwa na minito bandeko na biso autour ya Goma banande na tribu mususu bakomi ko bunda. Il ne faut pas, Mouto Aza célèbre, ami arrêté dans moins 2 secondes, Nengen de Konabiso Didier Drogba, a Silisa guerre, na Côte d'Ivoire. Pour ni biso to koza na Moutou mo côté Nengona. Mais justement, bino artistes et musiciens, vous avez joué rôle, Oyo, na Katia crise. C'est vrai que beaucoup yemba la bino sonde boyembaka. Mais par rapport à la situation actuelle, parce que ce peuple a na Kimia, Robert a même concert na Beni, Robert a na Bunya, to kota na Nzembo no uti yemba sikoyo, mais lokola bino moko oyo bozali ba influenceur ba leader d'opinion boko kaki ko sala quelque chose pour na ko réveiller conscience bosali yango te bozo dérouter peuple na objectif na ye yango ozomona muloko nga na bandi nazui charge nanga à vrai dire na bandi te parce que ça fait 19 ans que na sala kanango la kiso banze bunanga 2005 ezaka kana même catégorie ya komeka kola musabandeko. Mais problème c'est que kala ibana oloba na français na comprendre on dirait moi problème ya français ça tikato zonga na ngona lingala ngana bandi lelo yo pe baleki baza ba célèbre neti ngate mais baleki misusu bazoya malembe problème eza ya modèle ngana zui chance na kokemba na ngana kati ya bitumba kokemba na ngana Kisangani
mbala moko na juba chance ya okende ba poto, j'ai appris à la bonne école. Yango naza capable ngamoko ya ko tracer voie nanga sans avoir de modèle. Il y a des modèles que j'ai vus après. Na ba pays misusu ya ba musicien. Notamment Lexus légal pe par la biso. Bon, et pas Nabiso, y est Lexus en tant que, parce que Lexus Azad Pena Mouninga Nangaye, en tant que musicien, c'était un musicien que j'appréciais beaucoup. Lelo, en tant qu'homme politique, Nazana nous a invité sur Makamunaye. Mais une chose est sûre, c'est que Naebi que Azana la Mouka, et Nga Naza Moutu à la Moukate. Nga Naza Moutu à peuple. Et puis peuple, les peuple oté batunyo subayaka au nom du peuple, ma voix c'est la voix du peuple té. Biso za pena peuple yo angumba melaka mutute. Oya tetu. Na kenaka koyembe la mutute. Marche à 2000 francs au komona ngate. Soki na ke marche c'est que na ke ya ofele. Na zui risque nanga neti ba rosimu kendi bazwa. Na zongi na ndako na lie fufu nanga. Peuple o soka moni eloko ya malamu, quel que soit muto asali eloko ya malamu, akobeta maboko. Soki pe eza ya mabe, quel que soit muto asali mabe wana tokoloba. Problème est ça que lelo batuba permettre contradiction ezalaka na mboka pour permettre mboka et avancer. Est-ce que yebi que na 2018 ceux qui ba candidat ebele na era Kabila, président ya Kala, ba bimate ba député au contribuer à un échec na bango. Naza eza parmi biloko naza fier nango makasi. Que memela bango yombo. En tout cas, soki komona ya mpoka, donga naza ki mpoka na bango na 2018, naza fier nango makasi. Parce au fait tout tika kozwa batuneti bazoba. Vi na biso zoke bien te. Ata bandeko babate la kabiso basoda. Vi na bango eza bien te. Total la vie ndenge za kanakati ya ba camp militaire. Vie eza bien te. Tozo kemba, tozo souffrir. Alors soki yo ozana salaire ya bien et que okoma oleo la na mot d'ordre ya muto engagaka yo. Oza mwana musala ya peuple. Mais yo zo comprendre ngote. Era campagne ya kabope sanga musala. Nga en tout cas candidat nabino, vous ne serez pas déçus nya. OK. Siko OK kuna non, notre regroupement politique, nous, vous savez, ah ouais, regroupement politique. Obo sanitango komaka koki manaba jeune ya quartier pour la kisageyo pozaneti bango. Bilo nyoso neza biloko biso batu lokwa nga babusa na kangote. Très bien. Ça dit, même à l'époque quand tu as chanté, tu n'étais pas de l'opposition. Non, même pas. Natikala kozala membre ya parti politique mon côté. Ni un mouvement citoyen. Tes mouvements citoyenneté. Mouvement citoyenneté. Très bien. C'est vrai que tu apprécies ka. Nengo na ko apprécier Moussa na yo ceux qui na moni démarche moko ya mouvement citoyen zape bien na beteli yango maboko. Exemple nga na beta maboko makasi tango na mona que mokonzi ya mboka a permettre justice ya mboka na biso et sambisa bakonzi misusu o baza aux affaires. Ça veut dire dossier moko za clarté. Bon, sango, tobi ke yondo sana miko mais le kala koto yako samba. Et lo kwana ti ndenge na kokufaka. Papa Félix Tshisekedi na administration ni mobimba to beta maboko. Très bien. Mais nasuka film naebi ke to cité na lo kwana. Nasuka film il faut dossier en tout monde en clair. Yango sekonde to to banda. To banda sko film abakanza volume 2. Il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs na mutu. Mais parce que les autres ne veulent pas la contradiction. Moi, je parle de moi. Je ne parle pas des autres, je parle de moi. C'est ainsi que Ngaï n'a interpellé IDPS. IDPS, c'est qui a critiqué le pouvoir. Ce qui a critiqué le pouvoir, c'est que vous avez Moïse. Vous avez Moïse pour critiquer le pouvoir. Vous avez Moïse pour critiquer le conseiller chef de l'État. Vous avez IDPS pour critiquer le pouvoir. Parce que awa critique nyonso ekomi ba pesa ki mutumbongo. Nandenge zandu oyo Jantini depuis abukaki zandu 1 mois après zandu bandi na noté. Wana peka ba pesa ki batumbongo po misale bandate. Il y a des choses même un aveugle peut comprendre. Il faut tous à la sérieux et honnête. Biso batu totinda ki batu ba vendre à 23h libandate alors qu'il y a couvre-feu. Couvre-feu établi par les autorités mais bango moko ba violer yango.
explication nini bokopesa ezaka mbongo moto etambolaki mpo bavanda libanda elekisa bango IDPS ne critiquera pas ce pouvoir. Nous devons accompagner. IDPS, il faut accompagner le pouvoir. Naba conseiller chef de l'État. Pour ce qu'on critique, c'est que Moïse Katumbi a fait ça qui est bongo. Pour critiquer, bah conseiller chef de l'État. Ce qu'on combattre le chef de l'État, ou combattre, bah conseiller nae. Mon candidat, tout le bagani à mamakasi, bah zogué na simabana nae. Yo zo combattre maman, ou combattre papa, ou combattre bah conseiller chef de l'État. Et ça choix à mon kondi. Yo ebi inspiration ni chef azaki nango pour nommer conseiller nae. A nommer ministre. Mokonzi avandi yo ko critiquer TIDPS garder bande o meki ko critiquer ozwa kimbo wa Moïse Katumbi. Je vais vous surveiller. Nous allons accompagner les chefs jusqu'au bout. Abebi sabongisa Fachibe béton. Garder bande. Tika biso to critiquer yo ko critiquer te tika biso tozana IDPS to critiquer yo ko critiquer te. Toi tu dois accompagner. Grève fallait à la lelo ya ba enseignant. Fati yango pe bozonyo ko la mingi. Bino ba enseignant boza pe konyo ko la fati yango pe mingi. Ba côté positif et fort il y a pouvoir ya fati. Banda bilanaye. J'ai toujours parlé de la gratuité. Ngana reva gratuité. Même ba wey ba sepelaka. Obili boso zalaki soki okufi ozokene na pasi po bana ba kotika na nani. Mais lelo fati assuré même wey azo sepela bana ne ba kotika la kotanga. Bravo à Fachi pour la gratuité de l'enseignement. Kabila ne m'a pas donné ça, mais toi tu as donné ça. Même Bana Fayoulou Bazako Sepela. Même Bana Muzitu. Baneko Naye. Bao Bako za ba problème. Bazako Sepela. Il n'y a pas d'ennemi dans ça. Même Bakoko Yangwanda, Bao Bazala Congo. Bazo bénéficier de la gratuité. Israël, tu as dit ça. Oui, monsieur, j'assure. Mais il y a un bate que le golo lambi. C'est que vous me calissez au Mungwate. Le golo balobako zolamba bien. C'est que tu vas corriger kak. Grève des enseignants prévue pour ce lundi. Les chefs de l'État, le Premier ministre, le Premier ministre à Kalato Asika, pour que baza en fonction. Bazana. En fait, l'État a le devoir d'enseignants et là, peut-être vous comprendre. Syndicat ya enseignants, la grève pour nanine. Grève ezali pour réclamer frais à fonctionnement. Retard ya frais à fonctionnement. Ngana vérifier mikanda. Est-ce que l'État fouti bangoto a fouti bangote? L'État fouta bango frais à fonctionnement. Kasi mois de mars o euti ko legande l'État zana retard à fouti bangote. Mais tout c'est ça l'État fouti bangote. Mais frais à fonctionnement on dirait comme un problème généralisé. Mais attendez, tant que yoka montant aux ala séduit. Mais il y a pas longtemps na okaki pe na landa vidéo moko en tout cas on zate mutunda lobi na landi vidéo ya ministre Affaires étrangères puis azomi plaindre pour les frais à fonctionnement. Mais les frais à fonctionnement ya ba enseignant ezobima combien? Faut boyer ba montant. 5 milliards de francs congolais. 5 milliards de francs congolais et bimaka chaque mois. Ezobima pour permettre les frais à fonctionnement ya l'école et à l'État. L'école à Kinshasa. Tozana 1232 écoles. Comment nandako 1232 écoles. Chaque école y a l'État na frais à fonctionnement na bapé sa bango 90 000 francs congolais. 90 000 francs par école. Par école. Et ça la $45. Donc $45 pour une école. Pour une école. Frais à fonctionnement. En charge gratuité et enseignement. Frais à fonctionnement. Ils sont moi créé tout ça pour frais de fonctionnement musala nango. 90 000 francs qui vaut $45. Si koyo na école monnaie combien d'enseignants? Non, même à aucun atelier de la Gombe. Atelier de la Gombe cause à la tana 80 enseignants. Attends. N'importe école. Ba onyo sur na kati ya $45. Mbongo na bango ya salaire na prime ba futa bango wana l'état futa. Mais frère fonctionnement ezali po makamyo zo za malamu. Ezambongo wana. Sikoyo mbongo ngo répartition nango. Soki botie 90 000 francs congolais par école. 1232 écoles, basali laka 1 milliard de francs congolais. Siko 4 milliards etika la geke naka wapi. 4 milliards wana bakabolaka yango na bato MST, mutuelle ya santé. Bato ya Sekopé, na bato ya secrétariat général ya EPST. Bango misa tunde ba geraka 4 millions. Bango bavanda na ba bureau. Bazo gérer 4 milliards. Bango baza ba administratif. Bazo gérer 4 milliards. Mais bato bazo sala misala. Bazo gérer 1 milliard. 1 milliard. OK. Zogango
prime amongo babenga yango cagnotte, prime wana babenga yango cagnotte. Yango nomoni bango nyonso, souci na bango za na place wana. En fait, grève wana, eza pena ya ba enseignant te. Balingaki ba utiliser nde ba enseignant. Eza ba école. En fait, ceux qui administratif à sali grève te ressentir en côté. Mais ceux qui ba enseignant ba gréver et qu'on impacter la gratuité. Voilà comment on combat les chefs de l'État. Donc les chefs n'a pas un problème avec eux. Bah fouti bango à part frais à fonctionnement et mois de mars. Mais voilà comment on voulait instrumentaliser le jeu. Vous devez être informé de toute situation. Heureusement que bango moko ba longoli yango. Parce que l'État a devoir bango monter. Na opé sabino révélation mususu. Mais répartition wana. Ngana na besoin de moins information répartition wana. Et Salema Nanani. Et puis, est-ce que l'organisation ou la répartition, ils ont trouvé qu'ils sont équitables? Parce que moteur, il y a gratuité, ils ont école. Très bien. Est-ce que c'est Boza koyoka ba question de Gwaza Gotuna. Mituna nango ezali. Mais avant qu'on arrive, il y a une révélation. Na lobela ki bato budget na finance pour na réajustement ya prime ba o ba ko finga ba fingi ngai. Batindi bato na télévision, investigation ya nini? Nazo yoka bango. Ndeko nanga Chibin, na ndeko nanga Jimmy, boyoka. Bobenga bato ba yebisaki bino ndeko boyoka. Yoka, Chibin. Na bengi yo Jean Chibin, na Jimmy, bandeko nangai. Boza informé te. Tango bato a finance, na bato a budget représenté par ba syndicat ba vandi ba bandi ko solo la. Na IGF ba sali triangle. Babandi ko sala triangle na bango mwa pyramide li solo. Pour souci ezalaki avant ba futa bango mbongo, il faut ba vérifier banani ba kozala ba bénéficiaire ya mbongo wana. Après vérification ba trouver ba fictif na liste wana baza 20%. Ya ba fictif. Bato yo ba existate, bato ba kufa, bato ba longwa misala mais 20%. Et ça dit que l'État a récupéré 2 millions de dollars au balingaki ba yibaye. Na kato na mwandambu. Ngaza ming na mituna par rapport à mboko ba fictif wana elo mo eza que administration na biso ming elingaka ezana mo faiblesse ya ko informatiser makambo ba fictif wana c'est que ba futa makala avant que ba repérer que 20% wana ba futa déjà kala mbongo mo ebima déjà nani abandaka ko zwa mbongo très bien, ça c'est une question qui mérite une réponse. Deuxième élément, Chibin Ndeko Jimmy na lingi bino mingi wana batunanga yoka révélation élément mususu. Tuna ba syndicat ya finance, tuna ba syndicat ya budget, tuna PIGF bango nyonso ba koyebisa yo po naza na dossier wana. Constat mususu ndeko ale chez sali pasi. Na kati ya fichier ya bato efu ba futa. Ba sali modification ya ba grade ya bato. Yo zali par exemple chef de bureau. Bafuta kombo na chef de bureau. Mais na liste oyo ba kotisi po bazwa réajustement prime ba commission chef de division. Mbongo oyo ekobima na chef de division mais yo bénéficiaire okozwa ya chef de bureau. Muto azaki chef de division a commis directeur et c'est comme ça que ça se passe. Wana to supposer que ça qui erreur. Mais erreur eza so que ça pas mutu moko. Ce qui est commis situation généralisée, c'est que forcément intention moko et ça l'est mis intentionnellement. Très bien. Est-ce que moi batu ya kokanga pe bazana kati ya dossier ndengwana? Bazali ebele. Banda kutuna muta beta ki liste wana bon tamsu ya ko lobanga na eba kite ba pesa nga liste boy mais il faut ko eba ko remonter filer. Bilo eba isa biso mboko siko yangwana. Mais sauf que nga za musicien te o akolobana ba jeune que ya mboko ebeba luka moyen 2000 kili chapwa te mikili e aku bien teneti awa biso photo bongisa awa mais photo bunda polo bito buka lelo photo lona et kolona wana il photo lona ba combat photo lona ba revendication parce que ça droit na biso. Très bien. Ouf na rozonga. Mais avant na zonga, on va prendre ta chanson. Mais avant chanson, on a deux éléments et puis on a la chanson pour Tozong. La famille du docteur Nsiombeta réclame justice au sujet du conflit parcellaire qui les oppose à la succession du fait docteur Mbengo. Voilà le premier élément. Le campus
Grande-Bretagne internationale appelle à la population congolaise à devenir des entrepreneurs pour assurer l'avenir de demain. Vous allez prendre ces deux éléments, mais Bokoyo Kapé Mouzé les pères. Mouzé les pères, au-delà de Bamakambo Koloba, le gars là avait un caractère. Il y a un seul politicien là. Oh, Mouzé. Boyo Kandenge Mouzé a rappelé Miibi ya Kalana, Miibi ya Lelo. Tout ça là na bango nini. Allez, chalobi loko mwe beti motema mwangaye. Mutu ayibi na matete, me abatami na kisensu, akomi mosantu. Mutu ayibi na Kinshasa ake bandundu, dossier babosani. Jusqu'à quand Nzambe na ngai. Babuki zandu, il semble que contrat ezate. En attendant, batu bakoti na chômage. Batu bazana foi. Tokosuka wapi na makambo. Interpellation sur interpellation. Mais à quand la fin? L'IGF mutazo bimisabilo comme soso tomoni aba gratuité makambo bukanga lonzo. Est-ce que boyebi ke na Congo Airways ba révélation eza boyeba ke na utili banda. Boyeba ke na kendaka pe ba ST1. Na Congo Airways lelo totikali na 2 avions sur 4 avions matata sombaka. Na 2 avions totikali nango. Est-ce que boyebi ke biloko tolianga na avion et uto kitakala mingi te. Pla ya mutu moko za $80 na avion. Moi ba filoso ba Congo ba filoso. Na lipa 150 bachela bisona na bisona. Moko na Congo Airways $80 plat ya moto. Donc so billet za $60, tcha 80 likolo. Heureusement pour le moment, des jours azali abundaki mwa muke bakitisi yango na $40. Mais ata $40. $40 wana plat na wana plat surtout biso bato ya Kisangani. $40 na kati ya billet. Donc ndengo liaka wana yeba $40 ezayo. So balongoli biloko kolia billet ko kitana. Na CA eza $15 au fournisseur a pesa ba. Toko sa pétition mon côté ba longola biloko lia ba kitsa prix ya billet. Toke ndakanzala, tomilela na ndako. On va prendre ces 3 éléments. On va prendre également la chanson Boyo Kandenge artiste a interpellé les autorités. C'est une question Nandenga mabete zaini. Ça quatre ba question. Et alors mi tout na ya masasité. Na zo beta pe masasité na zo tout na kaka. Nazo affirmé pe l'autre côté nazo tuna olinga oyeba pour fait biso yo za na catégorie ni ngala na catégorie ya bato yo bandimela ka vision ya chef de l'état lelo tozo tuna mituna parce que c'est important to évaluer et ça bien ko kende meto ko ke kibudite pendant 5 ans sans ko évaluer nazo tuna et puis faut eba ke na kati wana na kati nzemu ba question eza ebele mokonzi na biso Silvano Kasongope question moko eza pona ye bande ko na biso pe bazuzi toza pe na motuna pona bino par rapport na ba dossier par rapport na dossier 100 jours tozonga toyeba tokomi wapi toyebi ke eza makambo eza en appel toyebi ke mais toza na besoin ya moi éclaircissement et puis na suka tozomi tuna soki na suka au lieu ya kovanda de 10h à 22h nde tovanda devant RTNC kotala procès tozo ataka ka bande passante ya kopesa biso bilan que bon bande kombongo autant ebungaka to récupérer autant en cash misu sona tozo récupérer autant musu na bandaku to kokanga bandaku to ko teka ngo enchère et puis to récupérer mbongo na bino ba congolais ezongi na caisse et là ka to ana besoin na ngoto yebaka ndenge kosuka ouais ezo pe biano donc toke na biso musika te to tuna kaka to vanda ata match ya Barça na Real to vanda ndengwana te to boma ba journée boto sa ataka si tant na biso to dekisa devant TV bo bisa biso so elika mwana ekomi na niveau to zaka na besoin renseignement gouvernement mbongo ezobunga bayibi gouvernement mbongo na PGF Bank nzambe na ngai bayibi gouvernement 43 millions de dollars bayibi lisusu pe 8 millions 8 millions ezaki ba taxe ya Jekamine ezalaki peka loger na BGF Bank bayibi gouvernement soki gouvernement institution azala ba moyen bayibi bonga mtu na tiembongo na poche soki bazui est-ce que vous allez sumo en image ces éléments on revient avec l'artiste pour parler de cette chanson qui fait bouger. J'aurais appris qu'il a été menacé selon indiscrétion belé ndakuna balingaki bazikisa yango a raté test à liwa heureusement que bimi négatif en image on se retrouve après. La famille du docteur Justice Nsiyombeta, propriétaire d'une parcelle, est située sur l'avenue Suisse numéro 9 au quartier Ngomba Kikusa, commis d'Engaliement depuis 2014, a été déguerpie sans avertissement et sa maison a été démolie ce week-end.
En effet, les faits remontent à 2014 lorsque le docteur Justice Nsiombeta, membre de l'équipe de riposte d'Ebola et actuellement de la Covid-19, avait acheté en bonne et due forme sa parcelle auprès du fait docteur Mbengo qui, de son vivant, avait enlevé les noms de ses enfants dans la succession de la dite parcelle. Avant sa mort, Dr Mbengo avait vendu une partie de sa parcelle à la famille du Dr Nsiombeta pour le numéro 9 et plus tard à M. Kalonji Kachala pour le numéro 9 bis. Par conséquent, la dite parcelle a été scindée en deux, chacune avec un numéro cadastral et un certificat d'enregistrement. Après la mort du liquidataire, la famille du Dr Nsiombeta était devenue la cible de la succession du fait Dr Mbengo, chose qui avait occasionné la mort de l'unique fille de cette famille. Cette famille avait décidé de saisir les juridictions compétentes pour entrer en ordre avec la justice en obtenant les différents jugements en 2014 et 2017, ainsi qu'un certificat de non-appel en 2018 en sa qualité de propriétaire. Après un temps d'accalmie, c'est le jeudi dernier que les agents du TGI Gombe sont venus déposer une lettre de sommation de déguerpissement à la famille du docteur Nsiombeta, mais avec le numéro 9 bis de l'avenue Suisse qui appartient à M. Kalonji Kachala. Après avoir réceptionné cette correspondance, la famille du docteur Nsiombeta s'est rendu chez le huissier de justice en charge de ces dossiers parcellaires. Ces derniers leur diraient que leur parcelle du numéro 9 n'est pas concernée. Curieusement, ce même huissier de justice est venu avec le même jugement du TGI Kinshasa Gombe pour déguerpir et démolir la maison de la famille du docteur Nsiombeta. Quelques riverains, connaissant le fond de ces dossiers parcellaires, ont voulu manifester, mais la police est intervenue pour disperser les manifestants. C'est pourquoi la famille du docteur Nsiombeta réclame justice. Et si réellement l'état des droits et qui est le cheval de bataille du chef de l'État Félix Tshisekedi n'est pas un slogan et qu'elle soit rétablie dans ses droits car elle a tous les documents faisant d'elle la vraie propriétaire. J'ai acheté cette parcelle en 2014. J'ai un certificat depuis 2016 qui est devenu inattaquable. De ce certificat, j'ai obtenu un jugement de confirmation de propriété devant le tribunal des grandes instances. Et j'ai même obtenu un certificat de non-appel par rapport à mon titre de propriétaire. Pendant que nous attendions le cours normal de dossier, aujourd'hui dimanche, je viens voir qu'ils sont venus démolir. Ils ont un jugement contre Kalonji dont le terrain est vide. Mais ils viennent démolir chez moi. Et je suis désolé. Je suis désolé parce que je sais qu'il y a une main noire qui est derrière ça, qui travaille à la présidence. En temps opportun, nous allons citer les noms. Je suis vraiment désolé. Ce n'est pas le pays des droits. Le pays des droits que prône le président de la République, ce n'est pas celui-ci. Et moment, je me dis, où est la justice? Parce que nous aussi, nous travaillons pour l'État congolais. Moi, je travaille dans le programme de vaccination. Je travaille pour l'État congolais. Mon mari, il est dans la riposte. Il gagne combien? Jusqu'à ce jour, il est impayé. Je crois que ça fait autant de mois. Mais il continue à travailler. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que je dois faire? Que l'État rende justice. Que l'État rende justice. Parce qu'au moins, nous sommes des intellectuels, ils pouvaient quand même nous informer. On prendrait les dispositions. Parce que dans cet état, dans cette situation, je ne suis pas une voleuse, moi, je ne suis pas Koulouna. Je suis quand même un cadre du pays. Je suis médecin. Mon mari Campus Grande-Bretagne Internationale que dirige Madame Wineri Yinga a pris part à la foire de l'entrepreneuriat organisée par la Fondation Yedidja à la Téné de la Gombe le week-end dernier. Cette foire a connu la participation des élèves finalistes de différentes écoles de Kinshasa et de quelques invités venus assister à cette activité. Cette cérémonie a été marquée par l'exposition de plusieurs articles made in Congo, de la danse et de la chorégraphie comme on peut le voir sur ces images. À cette occasion, Madame Wineri Yenga, patronne de Campus GB International, a expliqué aux participants comment faire pour devenir entrepreneurs afin d'assurer leur avenir de demain. La présence ici, c'était de pouvoir encourager les finalistes et les pré-finalistes à devenir entrepreneurs. Parce que tu as remarqué que Nambo Cannabiso, le taux de chômage est élevé et que investisseurs sont mingité. Il y a une présence dans la qui pour un peu parcours nanga. Ndenge na bandaki nazalaki jeune donc ezalaki pour encourager bango bavanda karaté koluka misala bango moko okotisa ba CV par-ci par-là mais bayeba déjà que même kozala na uniforme kozala na bleu blanc bayeba déjà que faut bayeba koluka mbongo bango moko bayeba kozala ba entrepreneur donc ngai
na cadre wana nde bapengisaki nga ezalaki mpona kolobela mpe ndenge na créa agence de voyage nanga comme nango campus Grande-Bretagne internationale mosala na biso eza bongo mpona faciliter l'admission na Grande-Bretagne mpe na bapays oyo eza partenaire ya Grande-Bretagne. Notons que le campus Grande-Bretagne internationale œuvre dans le secteur de l'assistance visa tous ceux qui veulent voyager dans l'espace Schengen. Nous, on a pardonné tout. Mais l'enrichissement inexpliqué, votre enrichissement personnel, vos avions, vos immeubles, vous devez les justifier. Vous devez les taxes non payées. Vous devez le payer. Ça ne se négociera jamais. Vous payez. Vous êtes libre. Faites promesse de payer. Débitez, commencez à payer ce que vous devez au trésor. Et vous savez que beaucoup d'entre vous doivent au trésor. Alors c'est quelque chose de tout à fait normal. Même ceux qui vous soutenez, tous ces pays grands, chez eux ils payent les taxes, les autres. Et pourquoi pas vous? Vous ne pouvez pas avoir un flot d'avions sans justifier comment vous les avez acquis. Si votre salaire ne justifie pas cela. Alors, messieurs, on ne doit pas être dans des geôles, gémir, voilà, moi, c'est parce que j'étais moboutiste. Non, c'est faux. C'est faux, c'est archi faux. S'il fallait poursuivre les moboutistes, mais tout le monde serait au mur, le tribunal aura terminé, et beaucoup auraient été fusillés. C'est fini, c'est ça la révolution. Et personne ne nous a stoppé de le faire. C'est nous-mêmes qui avons voulu le pardon, parce que les moboutistes ont tué beaucoup. Très bien, merci beaucoup, merci. Nandenga Babete, allez, moi Nzambe. Pourquoi benga moi Nzambe? Pour nazapena moi Nzambe, au fait, na motindami. Très bien. Mais moi n'ambenga prophète ezate, moi n'ambenga bishop ezate, yango tosa makamunyo so nandenga Mabete. Nandenga Mabete, c'est que les lots ont la réponse, il y a makambo yomo mitunaki. Par exemple, s'il faut faire la comparaison, parallélisme, ça est normal entre Tango Yembaki, Bossala Boyezo, Simbate, tout ça, c'était avec Kabila. Aujourd'hui, avec la politique de Fachi, quelque chose a changé? Question. Mon âme n'a pas point positif, n'a pas point négatif. Non, je veux dire en termes, il y a administration. Je ne parle même pas des individus. Moi, je parle des administrations. Administration Kabila, l'administration actuelle. Il y a président Namso Tshisekedi. Une chose est sûre, c'est que avancer les amingi dans l'administration actuelle. Avancer les amingi, je répète, avancer les amingi. Mais ça ne veut pas dire que Makamboueza fait de manière parfaite. Ikeza trop. Ikeza trop. Et n'engue to komi na katikati, en guillemets, on n'y est pas, mais on y est presque. Na katikati ya mandat, peuple le roi biso, peuple le roi nga, moi je pense qu'il faut autorité, Hermon remercier Kabiso, parce qu'en fait, biso to hypocrite. Le son de la rue, collé la yanzela, ndebiso to matsango tel quel devant l'autorité. Alors, aweza mituna, et là on a aussi un jour, c'est que bon, on a l'équipe na plateau à bosso na politique awa, nzembo za qui peut diffuser awa, batinda ba délégué na bango ba ya couper sa réponse. Yozo tuna ka ba question, ba réponse yoza na ngote. Nazana mituna te. Parce que par exemple nazotuna, nazana bien noté, nazana bien noté. Par exemple nazotuna wana za question pour na papa na biso Silvano Kasongo. Ba roulage nzela na ba policier na butu. Policier na moite. Policier na butu. Na nenga mabete ye sur 10 ça va pia ba combien. Na sepela na elo moko
Tengana nazana nuna moi moyen ko juger ba onte na minito. Makamara améliorer ça. Constat ni le sali. Constat par exemple la destruction méchante. Ngana moi na cité, ngana vana na cité. Et na cité place ngana vandaka namona ndenge ba policier ba yaka ko faire respecter couvre-feu. Par exemple, pour Tolobela il kama couvre-feu, ba policier ba zoya mingi ko faire respecter couvre-feu mais avec violence. Quand je dis violence, c'est violence physique, violence verbale. Et le quoi n'est ça la propreté. Et le quoi n'est ça la propreté, et ça important que ba konzina biso basa la monitoring bien. Na Congo to investi ça kanabilo ko mingi okutu des fois e cause na sima ba priorité. Ngana ko préféré ba konzina biso la police, parlement na gouvernement, exécutif et décidé boy. To investir na na ba caméra, ba benga ngo ba body cam sur ba policier. Policier na mboka na ba mboka ebele ba konzina biso ba yebi policier soka ke intervention. Caméra eza likolo ya nzoto na ye peza ya kopela base ezozwa ba image bomona ki bino moko témoignage ya liwa ya George Floyd ba image eza ndenge policier azonya ta mutu na kingo c'est parce que l'état s'est investi et puis ba ndeko na biso ba parlementaire ba honorable nazo sengelo moko bo voter loi moko que eza obligation pour na citoyen. Ce qui policier a na kati exercice ya ba fonction publique nae. Ça veut dire policier aye ko to si samibe ko ya l'état. Mutunyo so azana droit ya ko filmer ye. To koma ko bundela chombo na ba policier. Ce qui likamoko ele kaya bien te o meki kaka ko filmer. Alors qu'en principe eza droit na biso en tant que ba citoyen. Bon investir na ba bodycam pour na ba policier comme ça il peut permettre biso nyonso to réduire niveau ya ba abus. Ba roulage na sur clip on ezo illustrer mieux ba dégâts ba roulage ba sala kananzela ba accident ba provokaka et tout ça par rapport na agissement na ba o interpeller chef de l'état na nenga mabete nazotuna ozotuna kaka chef de l'état limbisanga oza mutuna ngame na nenga mabete aza mutuna ngate aza mukonzi nanga aza mukonzi na ouais même osali nanga pe mosali na yo po yo nde mukonzi na yo voilà est ouais avant la journée c'était quoi le rappel c'était quoi le rappel est très important au moni makamu ezoleka na mboko tellement mingi et on comprend que Hermoko bakonzi bazala submergé bazala dépassé alors eza biso bato tozana mwa mungongo esengeli Hermoko to rappela kabango tant mususu abosani tu vois to rappela kabango de manière très polie très bien parce que surtout ngana za éduqué na nenga ko finga mutu te na nenga ko attaquer te eza kwa yo na tuni papa Israël oba o kabelanga stylo yo mu colonie o kabelanga o rappeler c'est un rappel eza manque ya respecté eza outrage te pour ba preuve eza qu'il y a eu des promesses qui ont été faites lelo na plateau na yo na plateau na yo ngana zo poser ba tu question est-ce boyebi ngana vota nani Botikanga n'a posé question. On a cru en quelque chose. Botikanga n'a posé question. Eza masasité, na beti mutulisa cité, eza kakaba question. Ce qui répond c'est ça que OK, non, il y a des plans 2023 na janvier tozo kene. C'est une réponse. Ba question non nini na mandat ou c'est une réponse. Ba question o yanga o zuba réponse en tout cas isa nazo boulé kutu ndena ebandeli nze muna bito bandana no wapi donc ba question eleki ba réponse de belé ba question est tellement ébélé que je ne sais même plus par quel bout commencer mais certainement une chose est sûre c'est que par exemple neti en termes il y a ba liberté il y a expression c'est vrai que ba abus ezana no poso landi ba rapport neti à Human Rights Watch landi ba rapport misusu il y a des abus. Mais aujourd'hui, on est beaucoup plus libre de parler que lobby. Voilà. Donc, on a quand même un point à zopesa. Ataba ko tuna ngande ni jamais na koanga na kango que lelo nga simple citoyen na komi na opportunité ya ko tuna chef de l'état motuna. Ba komela nga na Facebook avant na kota babi
s'il te plaît, matisela biso makambo yo et pas mokonzi po la da émission na peuple tozo souffrir makasi. Mais ça c'est en termes génériques. Soki yo ero le kana mutuka uzana motard moko liboso jeep moko a police ezo panzanzela. Okoyeba tina to okoyeba challenge ya embouteillage te. Ngana kenda aéroport dernièrement nazo voyager na kuta ina embouteillage likolo aso de moutons. Totelemi likolo aso de moutons. Ozo comprendre. Donc biso ba oyo toza batu pamba biso ne tokuta na ba challenge nyonso ya vie. Bo permettre biso otomonaka tolobela ba konzi po ba bongisa. Et c'est là où nga par exemple naza d'accord na yote. Après on peut expliquer nga pourquoi tu le dis monsieur Israël, mais moi je pense que ceux qui bande ko na biso oyo baza na parti ya UDPS soki bazolobela bakonzi na bango ba vérité te tango makambo ezo marché te pona nga bazosunga bakonzi te bazoboma bango pona nga eza important que ata soza membre ya parti politique soko moni moi mbilinga ekoti benga chef na yo loba na ye ke mokonzi koloba ngo na TVT. Bon, après... Et là, on a fait IDPS à l'obéla, ma béa chef de l'État, ma béa collaborateur chef de l'État, na ba réseaux sociaux. La ligne en côté. IDPS au moni chef Fasali, ma béa collaborateur, l'obéla secrétaire Kabouya. L'obéla Jaba Kaboul. Kende pas président donc kende kolobango na TVT pour sur le bien on a TV Moïse Katumbi après voilà kolobate likambo ya kolobaka que Moïse Katumbi a futi bino mbongo bino bapanzi sango ezape likamo nazana ngo d'accord te parce au fait biso nyonso to bundela ka presse moko presse na justice indépendante ba organe mi ba lewana il faut ezala ka pena indépendante mais lelo makama justice ele kalandeni Mwandambu ya bato oyo bazomi démarqué na presse ya kosala kaba bazo sa jugement eza ba information oyo boko ki ko vérifier c'est des informations vérifiables ya nini siko bafuti bangombo et c'est là où moi je ne suis pas d'accord na mona bato bazomi attaquer na ba journaliste il faut voir que journaliste a solo eza journaliste était o akoma militant ya parti X to ya parti Y un bon journaliste doit rester au centre. Nabi que to souffra nango mingi pendant des années journaliste à centre azalakate lelo bakomo binsa moi mitulo kwa mayebo moi moko mbale misato tobo mabango batika biso kimia batika biso kimia bango so moni journaliste bossa la contre-expertise journaliste a déclaré bola mpe ya makamaro ya ba journaliste c'est que tika la kana ba vidéo na ba son banini journaliste a déclaré likamu songolo to pakala yo ke no vérifier RFI au vérifier au Monica Zaina lokuta soit interview na ye coller en na réalité zongo panza comme ça batuba mona que journaliste oyo aza sous journaliste oyo toza sous na tina nete po makamnyo so lo bagazate bosolo na politique mais comment lokuta na politique wana malamu batika biso na no kimia batika biso na no kimia batika biso kimia il y a des choses qui marchent na mboka oyo fatia la kaka ba train yego monana uti ko mona train très fatigué béton. Mon yango déjà. Tenant na monia onte. Tiangwa na illustration, tiana illustration. Ba mona train. Ngana zaki na monedi tout tala train mulai. Eza na 10 voitures. Eza bien ya sika. Eza ya sika. Mutako sote fatigué mutasalia. Na oyo wana soko tali bolobi yango béton. Mais wana pena eza likambo yo toki ko encourager makasi. En termes de concrétisation, il y a des promesses. Quand il y a des promesses et que les promesses soient réalisées, en tout cas, il faut attendre konanga o bazabatu ya lamuka baye kola kobeta maboko. Parce que elo nga sepela biso ba to sa ka ba sport, elo na sepela na biso surtout ba to sa ba arts martiaux. Et ça c'est que ba ko beta yo na match. Pour telemi pena sportivité wana. Que te lelo azaki makasi lelo a betinga. Bande kona biso nga likamu ya koboya kaka négatif à l'occasion de wenge musique ndelo na lingadi. Ndelo zoboya. Alors justice aujourd'hui, l'état de droit et République démocratique du Congo, surtout pour la bateau bazanga Combo, bateau bazanga ba famille. Vous pensez que concrétisation à l'état de droit ezap na pour la bateau nyonso bien pour la catégorie à bateau. Ngai nazo interpeller makasi mokonzi mboka. Nazo c'est un monsieur qui a bon cœur. Au moment bateau militaire malamu
t'as pas besoin de le regarder 2 fois pour savoir qu'il a bon cœur. Azana mutema malamu. Mais est-ce que le bon cœur à lui seul suffit? Azana intention ya kobongisa. Mais est-ce que l'intention à elle seule suffit? Mokonzi mboka na batu nyoso basala kanzinga nzinga na eba conseiller. S'il vous plaît, botala ba dossier na justice. Biso ba otoana ba kombote, ba dossier na ba justice eza mer à boire pour na biso. Na justice ya lelo terme oyo parce nande to so la to sa émission yo nga na za na dossier na justice. Na za na dossier na justice et na ebisa bino te nga mutu na fundi. Nga mutu na fundi po entreprise moko ya munene wa bateka masanga bazwaki nzembo nanga basali nango publicité sans autorisation nanga sans kofutanga. Na meka pe ko engager dialogue na bango et simbate babetanga kara tokenda justice. Siko awa pour une fois bana babotanga na justice na osamba ndena ke ko yekola ke na justice ba gros poisson bazalaka na bandakala. Bandakala nde biso. Biso ba etozana tatate mamate kombo yebana kutute. Otanga ikomo na ana debiat. Batu ba yeba ina baonte. Lobaki alèche nde ba ezande ye. Mwana nzambe. Donc biso ba o tozo souffrir. Baka na justice et koma d'après ba remarque biso to sali. Mingi ya baka et koma lokola ba cop. Yo oye na pasi na ona mutema ta musuba ocho tout na mutuka. Oye pasango po awa mutu représentant Salomon o akataka batu justice tout ça toye pa na ye. Sango ataloka ndia che stilo na ye wana boy azotalo abi au vrai cop. Tona mboka nini place kuswana ya batu mibale e koma cop ya mutu amisato. E komi ke ya yekutu azane lo tenga na ozwanini epa na ye ngana zane na bino. Justice basala effort nazo plaider pour na bato yo basala kana circuit ya justice na pouvoir judiciaire. 1 ezande mona basoda na biso ba bunda na beni ba matisa salaire na bango. Baba une bonne justice élève une nation. Ceux qui ont besoin de justice, ils ont bien. Ça, c'est mon plaidoyer. Ils ont dépendre de la parlement, ils ont dépendre de la makaming. Bon, enclencher des démarches de sorte que tu y a justice, sa salaire na bango, bazala na salaire y a bien. 2, monitorer action na bango bien. Mingi na Congo, to comment rendre injustice. Tozo rendre justice, mais ba rendre injustice. Et les plus grandes victimes, ezaka biso ba toza tatate mamate. Très bien. Elo musuna oloba, yasuka. Bandego. Citoyen malamu akoki jamais ko souhaiter ba konzina ye ba échouer. Le Rwanda, je ne peux jamais souhaiter que administration, quelle que soit administration, ezala o UDPS o la Muka o FCC, nakoki jamais ko souhaiter batu bazo konzamboka ba échouer. Pona nini? Poso ba konzamboka ba échouer. Victime ya liboso ezanga. Donc retenons ça. Biso batu tobika au jour le jour na mafufu na matembele. To sambela ka jamais. Tosunga ba konzia mboka ba réussir. Et lolenge moko ya kosunga ba konzia mboka ba réussir. Eza koloba na bango bosolo. Soki makamo ezotambola. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin. Dans au mot de la fin avec 3 questions kangama, des petites réponses. On va terminer par là parce que le temps nous est imparti. Et Sengelito aussi ça. Ezo sala pasi bandeko bazo kufana beni mikolo na mikolo. Na lobi na bino na koya na beni soki yesu azongi te nzamba pesinga makasi pour na participer na marche wana. Et puis na okota bunya pour na kotala bandeko bunya avant zonga. Boyebi ba soda oyo baza na front baza ko bunda. Baza ko bunda na sololi na ba soda na yoka bango ebele bazo benga ngai ebele pe na sololaka na bango. Na sololi pe na ba autorité na bango. Boyebi ke soda oyo aza na front à part salaire na prime. Oyebi azwaka prime de combat babesa ba mbongo mo alikolo ndenga zokendo boma Burundais, Rwandais, ba rebelle, je parle pas de pays. Ba pays ba groupes armés ou outi Rwanda, ou outi Burundi, ou outi Tanzanie, ba outi en fait partout. Na ou eza mindele.
ba bazo bunisa biso ba raia motomboka ba nyatura ba EDF ba M23 pona ko beta bango soda na biso tia beta ka masasi wana tiki mwasi na ndako boyebi prime ya komba eza combien ganga na ndako loba sango loba eza combien boyebi eza ka combien loba sango loba ko tozozela bafuta bango $20 soda na munduki atiki mwasi na bana azaka na salaire na prime alali azobeta masasi prime ya komba na mois ndenga beti masasi bo prime ya komba $20 mbongo a poche likolo 40,000 francs congolais. Allez, pour aussi sa guerre na estelelo yo en tant qu'artiste engagé qu'est-ce que tu en penses pour renforcer diplomatie lelo qu'est-ce que tu en penses nini to ko sala lelo pour to résoudre le social ya congolais ba question misato silisiwa pour aussi sa guerre na est il faut d'après ngai eza liste moko non exhaustive il faut nous impliquer ba communauté au evandaka kuna mais les impliquer sincèrement des deux Tolanda dernièrement qui avait complicité de certaines autorités ba autorité wana il faut qu'on prouve culpabilité na bango pe ko futi sa bango ça veut dire leur faire payer la monnaie ça veut dire ko tia bango na boloko 1 prouver la culpabilité 2 ko tia bango na boloko et le point est très important et puis 3 pour nanga est important to ba que modernisation il y a ba infrastructure et joie kamakasi na kati ya ba guerre kene na ba frontière atana Goma kende atana na te côté ya kolona na Uganda wana mboka mo babenga Kasindi les ka beta un pas côté ya Uganda beta pe un pas côté ya Congo tokolonga bitumande c'est très difficile wana ezaka moi liste non exhaustive vite fait na pesi mais bato mayele baza ebele bazolanda biso il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et puis améliorer les salaires des militaires surtout les militaires muto azokende kokufa kotia vie na ye na risque pona mboka aza muto d'après nga il faut azwa salaire na se kaka ya président de la république tokuta ye avant kokuta ba il faut baleka ba député voilà il faut baleka ba député na salaire ça c'est très important. Et puis niveau pays instruction na kati ya armée na police c'est très important et ça été ceux qui muto raté vie na e dabi bon na ke na mata na ko matambila voilà question mi balé si vous diplomatie eza mingi li kamambongo eza très important to banana nous moi plaidoyer ba pays na biso ba pays nyonso place ba ambassade na biso eza toti koza ba locataire to banana on a kosomba mapango. C'est très important, il en va de l'image. La diplomatie est une question d'image. C'est une question d'image, l'image du pays. En tout cas, tout ça l'effort, tout doté de représentation diplomatique et RDC Nyoso n'a pas moyen conséquent pour tout faire. Très voilà. Bien. La troisième question. Troisième, c'était le social de Congolais. Le social des Congolais, ça dépend de facteurs tellement ébélés. Mais si possible, batonga ta boloko moko munene nanu na Équateur na kati ya Zamba et puis so bakateli mutu surtout batoneti boloko moko eza géré neti na IGF bato ba détourner ba bien ya l'état ba détourner mbongo ya l'état bango babwaka bango kuna so ba bi 10 ans sans remise de peine donc atoko si 9 ans et 363 jours moi bimana ça te faut que ça 10 ans to bandi na ko beta fimbu légalement hein ngolo baté ko violenter bato ko beta fimbu to zongisi bato na molongo et après on commence à faire le monitoring il y a action banda na chef d'avenue na chef de l'état voilà IGF est en danger comme il a dit IGF azana danger soit danger de la mort bazo lukaba beta masasi ya kufa nde bato bazo kanae bato mingi oyo ye azo attaquer na banquette Yami Balé Bazolo Gaba me met la justice dans un dossier bidon pour Bassalirier. L'IGF est en danger. Nous devons prier pour lui, mais il faut le soutenir. C'est une bénédiction pour Nabiso. L'IGF ça c'est pour. La réunion nocturne ba politique ezo salama butuna moy awana gombe et belé. Malheureusement là-bas on so ba bimika réunion ba bengingai. Je suis informé de tout ce qui s'est dit là-bas. Blanc, tout le monde en a beaucoup.
Blanc, plus blanc que... Ouais, non, il est blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lave dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Oh, blanc, 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 plus blanc que neige. Oh, blanc, plus blanc que neige. Oh, lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Vrai ou faux à américain? Faux. Vrai ou faux? Aux Orambongo, il y a des étrangers, une grande puissance pour attaquer les pouvoirs en place. Nana mundu qui te donne un atteindre na attaquer faux. Vrai ou faux? Tant que salaka biloko aboito monate, ils ont une campagne contre le régime passé. Faux, makasi. Faux. Vrai ou faux? Yebisingai. Yo moko za responsable ya bato ebele bazwa na élection teza oza satisfait pour obwakela bango yombo. Vrai, wana lo bien wa. Vrai ou faux yebisingai que oza différent na artiste mosusu parce que bazo yo tangeli makambo engagé bato ebele batangi yango te toko senga bango ba yemba te. Bon, mwandamba vrai, mwandamba faux. Vrai ou faux utiko yebisanga kakawa que makambo ya Beni les loyaux aux autres naka mutuna ils ont marqué chef de l'état respect mais aux autres naé parce que au votaraï. Vrai. Vrai ou faux webisingai awa na kata plateau que par rapport à la situation actuelle olingi de personnes ba moni mabe chef de l'état to ba conseil faut ba critiquer. Vrai balo bela bango po ba bongisa. Vrai ou faux webisingai awa par rapport à makambo nyonso ozaki na ngolwa ba question zomituna ba réponse eza moké ba question elekebele. Vrai. Vrai ou faux ebisingai na salaire ba kobimisa na gouvernement prochain après le président ezala ba soda. Vrai. Vrai ou ebisingai eloko liboso po diplomatie ezala makasi na mboko il faut to somba banda pour na ambassade ezali banda et puis ça biso valeur pour ça vaut de l'image. Vrai to ba kisape mbongo pona bango. Vrai ou ebisinga vrai ou faux général Kasongwata la pe ba policier et puis on peut essayer question yemo kazo pe za ba policier en combien sur 10. Vrai. Boso le silite. Bosolo esili bandeko nyonso balanda biso balanda nga poto continuer masolo ngo na ba réseaux sociaux. Alèche officiel partout na YouTube, Twitter, Instagram, na Facebook ezaka Alèche. Album nanga ya sika ezobima le 21 mai. Très bien. Titre nango Mongongo. Tozotombola mingongo ya biso ba peuple. Tozotombola en likolo en espérant que plus blanc que neige tombola ngo sous makasi. Très bien. Et que comme la bakonzi. Vous êtes candidat en 2023? Naza candidat te wan babula kala mais na mona réputation de politicien beba tellement que na so na posa za politicien. C'est ko kokanika na ngai. Donc ngana yo to tikala na musala. To tikala na biso kande to zanga na yemba ka na ya kana plateau. Très bien. On a fini. Bosolo ya lelo esili IDPS batela pouvoir na biso sala yango malamu ko critiquer pouvoir en place te tika bango ba critiquer. Soki yo critiquer soko zoki mbongo Moïse. Bosolo esili. Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des tout rangs, vous qui venez en Mbujimaï et visiter la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel, le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel
L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur Terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur Terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. Bouyei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande banque na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya banque na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Banque Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activer yo Sarah. Sarah, Banque Nabiso et Longo Nabiso Bipai Binso. Afriland First Bank, The Pack. Vous avez des difficultés à trouver un véhicule qui convient à votre budget? BeForward, avec un stock de plus de 80 000 véhicules en ligne, vous offre un large choix au prix le moins cher du marché. BeForward assure une livraison rapide et sécurisée à nos clients de la RD Congo. Il vous suffit de commander et nous chargeons du reste. Alors passez votre commande dès maintenant sur www.beforward.jp et recevez votre véhicule à la frontière la plus proche de votre région. BeForward, keep moving forward, keep smiling.